mboka na biso eza par terre ba Rwandais baza siko koboma makambo il faut sila bon soutenir bango bato baza na front bon soutenir bango bato baza na capitale to poudrier bango na capitale awa to poudrier bango na capitale awa e ba mama batimbeli balbete papa to kotia mbongo kende parla ke deni kadi bapela ngambo na omona ne squelette maponamité awona Congo eza na danger yango lobi to kutana no lobi ba parti politique nyonso oboke maponami to kutana lobi la 9h na palais du peuple to meka kosola senye pesa bino oiza il faut Denis Mukwege za ba okate na Denis Mukwege ni Oui, famille, oyo village moko Ngombelengi kuna na Honor Kivu bauti ko massacre ba villageois batongi village nyonso batiki eloko te yango ibe majeur natindi nayambia ona Swahili biribi bato nyonso bayoka Swahili te yango na partager na lingala vraiment bandeko na ngai na banzi wana bolandi France wana na Bokebi na village Melenge isika wapi bazomona biso oyo bolandi ndeko na biso ate voice moyo to tshaba image zate babengaki mamoseya ba image na biso yango wana tie yango mais na mona ki moya kocha yango te popile moko boyebi etumba la biso merci na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui mbote bonjour mobo meselo na bisika nyonso ezwa mibino ezui ezali bongo branche moko to cha la chaîne de libération océan du Congo masuwa noa oyo loba mosakoli ezali émission oyo to panzaka to sasaka oyo to zaka bongo ba Congomani to tikaka esikate ezali esiko to analysaka ensemble ezali esiko to salaka éveil patriotique ezali esiko to ali ko sensibiliser ko conscientiser kolongo la peuple congolais la bolema ezali epayo to tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu ezali esiko to salaka mosala ya Jean Baptiste epayo oyo to kabongo basinzili ko betaka mbela ko loba ete tango ezali mabeto telema biso banso po ete tout sauver patrimoine na biso ezali esiko to telema ferme fidèle ko la bakuka pour na kozala lycée quoi ya République démocratique du Congo ezali epai otomokundo la ka maloba yankoko la biso le labouraire wala la biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse ezui epesi yako na ba mabota oyo uti le susko kufa mo eto tshabilili ezali te batumbi village mobimba ba saccager yango nani azali kosala makambo oyo to koyeba lelo peto kopanza peto kutanga bango na bakombo poete to kobomba te yango to zali koyebisa na bino te bo s'abonner massivement na chaîne de libération boko zalaka bongo disite bo partager be émission bo liker bo tcha ba commentaire ba suggestion pe ba jamais to bunde tumba pamba te ba émission ba yike ba ko tchongo ba rouge émission c'est talama ki me batu ba fundi yango émission bandima ki yango kasi na mikolo mi ba lemisa to cordon zo yebisanga ki be émission ebele ba tche ba rouge ezali ko sala pasi bo liker be émission bo partager chaîne oeza chaîne à libération chaîne oeza pour sauver awa toza ko s'informer to se cultivera rien que pour vous informer toza li ko dénoncer ben sanité pe tozo lo ba tout ce que les gens disent tout bas eza chaîne moko oezo bunde tumba ya bo solo pe chaîne moko oeza na parti prité chaîne moko oyo ko tikalaka ko lia kanyaka te chaîne moko oyo ko mema biso pona bo solo po ete congolais afungola miso yango bomoni ba dongolo miso ba ko bundisa yango na ba jamais na ba commentaire na biloko mabela ko fundaka bino pe boteleme po ete bo bunde tumba ya Congo bo bunde tumba ya émission bo bunde tumba bo déclarer ka yango bo like ka bo partager vraiment to bunde tumba toza la posa ya biloko tala toza 19500 de ce qui émission moko ezo zwata 15000 vraiment et que ça la malamu ba accusation wana et que bala ko peser te pour biso tozo dominer tellement ba émission zo zana se ba vie zo zala la se ba bazo benda yango bazo longola ba commentaire bazo munda lango yango zo mona ta après un mois ba che émission moko rouge OK monsieur ça qui malamu alors to munda peut-être mona ba dongola miso mais boye ba raketa zo munda sanzambe oye ba kanini ekoki koyela yo mokolo motalia ka ligorodo mokolo na tende abimaka makwanza bande ko langa merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nangala kunya dolanga vraiment na za la posa bino ba maman missionnaire na plus trondé que Dieu vous bénisse le grand professeur Achille Mavena molonga ya Mireille Mave pe yanga mokonzi na Angleterre na za la téléphone te la za la posa la bino bobenga benga po ete tout sur l'opération $10 bobenga vraiment maman Seya azwa téléphone la chabienne na plus
49 na akene kilame Dieu de tel otake tumbankane contre le kondo et fapekato maman na jolie na Suisse maman Samuel mabolongo toujours maman Pierrette toza la posa la bilo to ko benga la moi masolo to sola ki maman Célestine na Florence to benga dans la moi masolo toza la moi type parce que toza na posa la bino vraiment papa Michael toza la posa la bino vraiment toza la posa la bino Big Daniel Ngenda. Il y a aussi de la presse congolaise, Charles Chobo, Maman Jovi, vraiment Zambé, Abaté la Bilo, Maman Chantal, Maman Pasteur, Toza la Posa la Bino, Maman Moto Mojali, Moto Mozima, Mité, prompt rétablissement, la Maman Jawa. Merci encore une fois. Maman missionnaire Toza Penza na Posa la Bino, Toza la Posa la Bino, Boza tellement ébélé, Maman Chantal Tambila, Toza la Posa la Bino, Maman Sidonie, Bobenga, Negeto Benga, Naka vraiment, Tobunda et Tumba République démocratique du Congo, Toza Libongo Baïke, Pona Kobundela Kaka, Mboka la Biso, Totele Mebiso Banso Poete, et Tumba ya Congo, et Komi na virage nango, Motukuti na ve Tobunda. Bande Kolangai, Bolandi audio Yandeko Oyo. Toboy pour l'examiner, catastrophe, va tomber village moko. Alors tant ba otumba rabongo, banani ba osala biso makambo. Ce sont des Rwandais ou ba déclarer ba lobby ba yepo ba silisa makambo za la République démocratique du Congo. Conflit to ba accord na bango to mes attentes ou ezali kati entre République démocratique du Congo na bango. Ba lobby ba kosilisa yango sa Kinshasa. Pour bayebi Kinshasa nde bisika institution evandi soki bakonzi balingi te ndeko na ngai alors totali biso do soki ezali nde ba Rwandais bato ba osala makambo yo vis-à-vis ya ba Congolais nde ba oboma boy. Alors pourquoi gouvernement congolais ezokoka kozwa mbakote pour la kosisa likambo? Pourquoi gouvernement congolais ezokoka ko attaquer te makambo na banzi to lakisa kibino? Makambo ya Goma ezopesa pasi to yokala ndeko la biso nini ya makambo ya Goma. Même pour des chiens, on ne les traite pas comme on traite la population de Goma aujourd'hui. Des populations incapables, non autorisées à identifier les corps de l'heure. Il y a une maman ici, on vient d'enterrer 2 de ses enfants. Il ne lui a même pas été accordé d'être reçu au gouvernorat, ni d'identifier les corps de ses enfants. Pendant ce temps, son mari est détenu arbitrairement à la prison centrale. Il y a une maman qui est à la prison Munzenze. On vient d'enterrer son mari et son fils ici, à son absence. Nous venons d'avoir un fousseau qui se dirige droit vers les tombes. On n'a pas déposé le cercueil ici pour que les membres de famille identifient les corps de leurs. Nous apprenons que ces corps viennent de la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Pourtant, jusque-là, on nous disait que les corps étaient gardés à la morgue de l'hôpital. Azali ko expliquer ndenge ni batata musu bakufi bana musu bakufi ba mama na ba moni ba konti ba konta la ba bibembe musu ba lobi ezalaki na morgue me ba ke kuto ebimi na morgue o bande ko ngai eloko ni bo sala pena Congo Congo yango penza eloko nini bino ba konzo boye ko sala la biso na Congo. Pourquoi motema mabebo bosu bozui bokende ko élection tina na yango nini na kati ya Congo? Élection tina na yango nini? Papa Denis Kadima obengisi ba parti politique, obengisi ba regroupement politique, bokokuta lobi la palais du peuple. Nini obokoye ko solola ya motuya, hein? Na seni aussi longtemps ça brille na Est République démocratique du Congo. Ba tomber village mobimba. Bazo continuer ko assassiner ko boma. Bato ba osala mabe boyebi bango. Boyebi bango bandeko na ngai. Boyebi bango ministre à défense musano nini ministre ya eloko nini yango mususu wala soki ezalaka nini hein ekoyela ngakaka mitindo na bino ezalaka nini na ministre intérieur merci l'homme puissant hein ezali siko nini mboka ezozika lobi batumbi village ba Rwandais ba lancer message pe baza kosala opération Boma Congolais
Vérité nini so bozo koluka. Élection ya nini, ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment. Tout ça n'attendait parce que tu as l'élection biso mon côté. Ba côté la biso mon konti rwandais. Makambu oyo mona mobali oyo soki chouchouno, soki chouchouna, soki soso oyo komole nani. Rwandais oyo bokangaki. Bino moko bolobaki nini? Alobi ayaki awa. Akota awa, avanda, à se familiariser pour bango ba Rwandais balobaki, il faut Rwandais à la président. Bito ezo kende balobi Rwandais face à la président de la République démocratique du Congo. Il faut Congo ezala na possession ya ba Rwandais pour ebiki sa monde, pour ba mindele bayiba, ba mindele bango ba continuer koloba bande ko ngai. Kabuya channel vidéo. Nous l'avons nous-mêmes pratiqué au Congo. Vous vous rappelez? Lorsque nous colonisions ce pays et que nous coupions les mains des Congolais qui refusaient de travailler comme des esclaves pour enrichir notre pays et son roi. Mais bien entendu, hors de question de reconnaître les méfaits et les génocides commis au Congo. On préfère dire que nous y avons apporté la civilisation. Bien sûr, et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Et oui, ça ne vous plaît pas, ce n'est pourtant que la stricte vérité. Bandeko ezangaite bolandia bola bokebi. Ezali mindele. Ba milobeli. Balobi biso to boma ba Congolais. Génocide ya Congo mindele bayebi, assassinat ya Congo mindele bango moko balembi, balobi mitema mabe otokoki soute fo biso moko to se dévoiler, to lo ba boso po ba Congolais ba comprendre que ba sala biso confiance té. Na yebite ba politique ya Congo ba keleke pa mindele ko sani, batanga ka bat biloko te. Mundele o azolo bo aza mundele te. C'est pas bokina koluka nini, toke na États-Unis, toza na France, bokina koluka nini. Na ba province la bilo bokenda kate. Bokenda kolukanye pa mindele po mindele ba pesa bino nini. Mondele yo alobi biso toza ba criminel ya République démocratique du Congo. Biso yo to boma bango. Biso nalobi vérité ngo bilo bolukaka ya ndeni ko insensé ba Congolais. Ka ko finga kama Moseya, ka ko bundisa chaîne oyo po ezo ya kolobaka mosolo. Mama Moseya ko kufa te po ezo bundisa ye. Chaîne ope ba okanga ngote lo baba kanga na nzambe liboso. Kande bo osala ngo bo mona pe élévation ya chaîne. Nzamba kufate. O eza misala maboko nzambe. Comment mutu bomba balinga la vérité te? Comment mabe ezali batu ba olinga te baloba mabe? Ndeko langai ata ba bomaka, ata batu ba kufaka. Qu'est-ce qui ne va pas la carte République démocratique du Congo? Bato baza derrière l'assassinat au ezali ba politicien banda la président de la République na suite na ye na ba politicien ba parti politique au tout ezala Congo baza complice ya ba mawa ya ba Congolais na opposant na bato baza na pouvoir bangonde ba vrais assassins de la République démocratique du Congo parce que ceux qui sont là qui ngai nazo mona mboka lange zo pela bonga nazo opposant na éviter eloko ninga la ko luka lange élection il faut la que les opposants na ebite nzembo oyo ya ba Nigérien botala ndenge mona mobali azolo ba le tuluku ya bato ba soda ba vandi ba nini ayembi nzembo baboyi ce pays baboyi ba biloko tout ya mindele balobe sengeli biso ba africain to sala ya biso CPA ayembi alobi tant musuta mutoko ya ko chango boy e ko ya ko benya biso mindondo mais bande ko ba africain ba fungoli miso partout révolution koti ba ko sala quand même kama mike ba Niger na bamboka boy batu ba telemi Burkina Faso bipa inyoso ba telemi baza ko kizeka kama kisala na ba président ba musuta ba zoyemba wana. Mais awa ceux qui te lobby que Fati Beton azamabe tous un problème. Il faut qu'à tomber les maboko. Non Félix azamabe parce que biloko eso le ka Félix ne dit rien. Félix il fallait on s'étonner. Et na ba politicien.
Tous on a combien de partis politiques au Awa? Hein? Où est le bête à 5 pour 500 sièges? Combien de partis politiques? C'est comme il s'élève à partis politiques les années. Et ton disaka Mbok, et Yibaka Kambok, et escroquer Kakambok, mais pour na aider nation, té. Biso otozo ose ton pour aider nation, talandé bo bundisa biso. Élection à RDC en danger. Oyebi que pourquoi papa Denis Mukwege basomi na course. Oyebi pourquoi ma beni ata ba Fayulu basomi na course. C'est parce que calcul y a Félix là batunaye. Bah il y a désistation il y a mon mboka Martin Fayulu m'a dit il y a Denis Mukwege qui profitable pour la bango. Parce que bah il y a que ba calé Moïse Katumbi. Candidature na eta ndeka ke kotika boy. Ekozala sans objet. Matata mponyo lokwa za la procès na justice ba kolongola ye. A créer tout comment ba groupe skine a kotika la ye moko akolekana. Yango batu ba boule ba bité Denis Mukwege bokele okula bokele tshela ba pression. Martin Fayulu m'a dit disonga. Pourtant mamoni batala mi balé bazonge coincé siko. Ayebelo ba kosala te. Parce que ayebe ke lokwa Martin Fayulu akei bravo. Denis Mukwege comprendre que ça tricherie, bravo. Mais ma maman batimbeli balbete papa toko tia mbongo kende. Ce qu'on présence à Denis Mukwege, présence à Martin Fayulu m'a dit et bouleverser le sous badone. Et tant que tu passes le candidat président de la République, match ezobeba. Parce que boyeba déjà que Moïse Katumbi a la parta. A participé. Matata tampo de memema ba okata ba. Po na ba problème au bazana. Parce que tolanda ki mona sela se ba vidéo ezo sala ma bazo la que Moïse Katumbi tangu Kabila boya ki akota la mboka mutaida ki ezaki Félix. Mais comment ko bankela Félix? Moïse Katumbi tantôt Félix tantôt Kabila. Tantôt position azali. Matata tampo de justice bango so balinga bakata bango nde bakata ba bemba. Alors il faut ba Martin Fayulu ba didi ba ça la po ba okata la Martin Fayulu ma didi. Il faut Denis Mukwege ça ba okata la Denis Mukwege ni. Alors parlant de siko élection comme mbutu. Par là que Denis quand il m'appelle un gambo là on a un squelette à ma ponamité à on a Congo ça la danger encore le bito coûte dans le lobby ba regroupement nyonso ba parti politique nyonso o boke ma ponami to coûte dans le lobby la 9h la palais du peuple to meka kosola seigneur pe sabino o ezana bande ko ngai est-ce que photo tambo samboka lo lengo ngalo to omona pourquoi Congo la biso ezotenga matolinga ko nzebatike Congo et kende mabe. Pourquoi tu as CP là? Mais est-ce que est-ce que Kalabiso et ça par terre les lots? Nord Kivu, Sud Kivu, Goma, Maniema, Manono, Bukavu, Nyonso, Masisi, Kuna Nyonso. Donc Mboka Kalabiso et ça par terre, Rwandais, Bazasiko, Koboma. Pour balobi ba ye fait les kambango il faut moko la bango à la candidate il faut moko la bango à président de la République il faut ba simba ba institution la République démocratique du Congo pour minérer à Congo ba zoyango na poissa alors nini ba koyo kosala il faut ba exterminer race Congo ba peuple congolais tout ça ba adversaire ya biso la bisoté mais néanmoins bo solo et ça la quand même na minoko la biso. Tous à quand même na souci à Mboka la biso. Bon s'abonner massivement mon mère de Brino. Na Autriche partager mes missions. Yebisa batuba s'abonner. Ce n'est plus le temps. Tout ça là aventure na Mboka la biso. Ce n'est plus le temps to voiler ma face. Ne bolo baka le côté il faut lancer. Et ça les sous tangoté. Oh yo biso to lo baké. Té rien ne va na Kata République démocratique du Congo. Échec total. Il y a Félix Tshisekedi. Tribu à Judas va faillir pour aller dévouer par interdit. Dieu ne ment pas. Mais les lots popo. To sala mosala. Pona nini Congo abiso ezwa bofuluki. To zangelo côté. To zala ba vaya héros. To zala bato mayele. To zala bato ba ko sala makambo. Kasinde misolo eza partage à bato à la terre. C'est l'État, il faut attaquer. C'est l'État, il faut au téléma. C'est l'État, il faut là qui s'en mécontentement à biso. C'est l'État, il faut là la tête, c'est la décembre, les Rwandais se préparent, c'est préparer ma quota, ça là, ma bango.
souci à peuple congolais anini na temps oyo. Qui m'écoute à toute étendue à est de la République démocratique du Congo. Qui m'écoute à toute étendue à la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix. Mais celui qui veut la paix, Bilo Batabaye Bolo prépare la guerre. Bande Golabso va Niger on va venger l'ambassadeur français qui est. Bengali ba président coup d'état salamina Gabon hein. Mais awa tous la ka bato ko bakate. Tous la bato tous la action. Pourquoi vous avez ça au séance de la presse? Pourquoi vous avez ça chaîne? Parce que vous avez bloqué la vérité. Rien ne va dans la République démocratique du Congo, tout ça l'assemblée. Vous avez la au Congo. Et ça, vous blâme sur la bango avant hier. Vous avez dit, maman, c'est où tu suis. Mais votre pays, on ne sait pas où sont les vrais Congolais. On dit, on a regretté Mobutu. Alors, si Mobutu il était encore vivant, mais Bissot qui a récupéré le poison à président pour sauver les grands Zaïre. Alors c'est par erreur. Un blanc qui me dit c'est par erreur. Est-ce qu'il faut tout le monde envier Kalibanda Mboka? Bama banda ya mboka ya batona babunda bitumba la bango. Bama banda ya mboka ya batona lelo po bakoma boye. Ba révolution salama. Il y a eu de morts. Oh ba bunda po lelo batuna bango batika la kimia. Mais ngana pourquoi to koko bunda te? Ngana pourquoi to linga kaka ke to so ka parti moko be poka ba pesa ka biso ba mbongo. Pour la nitu lika loboko la biso za kaka na se. Ndeko langa loboko za la se za valeur te. Mutu musa ko boke lo soyi. Abiyo po lembesi biso. Mutu musa ko kangelo téléphone. Mutu musa ko bando fingayo. Ato benge kapotu ne boni santabi poka mango ala mutala benga ntase. To ala bandenge belé likola ozanga to lo bala bango te. To so la te. To komika ya moto ko sele nzambe makama. Nzambe mutalingi te nzamba lingi te. Façon na oya ko pousa la ka pembeni ya ko senga ka tout le temps ndaba yeyo. Mazo pousa la keza nation de komisi bisobo. Azo pousa la ke tout le monde se yazo bunda. Il faut ka senga kabino parce que yazali na moyen te. Pocha mega, il faut senga. Mais si comme maman se yazo lo bande, makambo il faut sila. Bon soutenir bango batu bazala front. Bon soutenir bango batu bazala capitale. To poudrier bango na capitale awa. Il faut que bête va continuer biso bazali awa. Pour ba yeba que congolais ça n'a pas si. Mais pour to bête il faut avoir des moyens parce que bango ba otambola ba kuluna ba otambola na ba sanguinaire ba kabakaba bazui ba big boy bazui ba ba pesi bango ba mbongo pour ba lia ka ba reina biso ba tabo futu banda ko tutu makabango biboto mais to tutu ba onde. On n'a pas de moyens. Ba on sakana biso pour notre bête bango te. Il faut pas fiambu penza wandenge ba Niger ba beti ba konzela bango ndenge ba sakana au moins de l'homme mobile ndenge olela ta ko kufa lobela tango. Comment voulez-vous Afrique, le berceau de l'humanité, il faut pas sakana ngobo. Et les grands aïrs de Mobutu, oh ezana gâchette, il faut bêta et koko bêta te ba oboma bino ba trouver en normal. Il y a de morts chaque jour dans la République démocratique du Congo. Rien ne va. Bah, tomber ma village. Bah, on continue à tomber. Bitumba, il y a grand bandundu. Bah, vendre ça en Kenya, mais bah, tout va Kenya, bah, mboka, bah, so boma. Nous sommes des années, gouvernement sanguinaire pour balkaniser mboka et kabamboka et élection on a la rossala. Élection nanya kosala vous les opposants de la République démocratique du Congo. Opposition na bilo eza wapi? Congo. Rien. Qui m'a mosquélevé, tu j'aime. Ndeko langa na komi nanga na suka bandeko langai. Maman se azobeta ka popo. Azobeta ka mbela pour la nation oyo. Ndeko langa botikela nzambe te moko azwa possession. Tout ça l'effort na biso penza basa la part. Bande ko nanga na bisa bilo loko moko. Jésus na kana premier miracle là est. Est-ce que Jésus a yebisaki mutu wana que c'est la formule boyabo? Jésus appelle ça eka mai. Mais mai wana tango apesi mokabola ke nango nde batu balobi bon vin. Jésus ça la formule te.
Marie le baïka boto ni sabambeki. Boyoka oya ko lobalabi. Jésus appelle si bango mai tout court. Mais bateau ba melaki mai, ne bateau ba pesi biso goût. Et ça le quoi yo zola nanga siko. Nga na opesa ka mai. Yo ndo ko pesa goût. Mais soko za mobomi, mutu ya muteba mabe, ozo pour déstabiliser chez nous. Ozo ça la campagne ya mabe. Ya koloba ke biso to buka lokuta ndeko la nga. Yo za kati na mensonge. Molili na yo e ko demeurer éternellement. Tango nzamba ko ya ko sauver nation oyo. O ko telema lokola mutu aboya ko yoka prophète Élisée. Pour na famille ezaki na mboka. Wana pesi directeur mbote. Tant roi tindi bango pour roi comment il souka. Directeur Willy, que Dieu vous bénisse. Innovation et jeunesse bon mona bango. Nzamba zo sala pour sa chaîne à libération. Boko ka moi nazo pesa bisa quoi. Ya lo kuta te lo kwa bampaka ya lo kuta oyo bo vande belé lo kwa pasteur Dodo Kamba. Comment les sous nani mususu na Dodo Kamba nani. Oh mususu auto pesa prophétie ya lo kuta ya ba mené na banani. Comment les avana Marcelo. Un grand homme de Dieu n'a évité par rapport à quoi? Parce que Jésus est mon ami benga granté. T'as dodo quand même quand on a na veste à okota la nouvelle là. Puis le wa batu mabe. Wa batu mabe. Prophète Marcelo, qu'est-ce que papa Wemba t'a fait? Personnel. Qu'est-ce que Méné t'a fait? Ou un esprit à l'okuta? Bon non bande il y a un danger, bino ba pasteur, bo bébé simboka. Bozo kokate ko bonde la Bible le bébé sika oyo Job aza Moïse aza mboka nye kokufa nzala te. Cela veut dire Dieu alingaka exception ke bisika basale nzambe baza mboka one ko connaître guerre te et kokufa nzala te parce que bango ba ko intercéder pour la nation la bango. Bénédiction ne besoin dépendre à la Congo. Boye bosombi ba jeep, boye bosombi boye kokosaka bandimi no fran, kokosaka bango na bandine, bokomi kokosaka bango na babilimo, ko bimisa bango banzete oye yebalate. Mais pour la nation congolaise, vous les pasteurs, ni Zoloba, bête descend à est, c'est aussi la tête pourquoi. Toloba te ba faux, mais ça de ba depta satana. Ba yena quatre églises pour la détruire, mais nzamba za la bino. Tala neti problème oyo. Maman moté malangé se toucher ka pasteur Dodo Kamba la habité lenga lo bila Marcelo. Cela veut dire que yo pour foutre la malamu ne siko bachayo. Botala malamu nini bilo bo mema na nation congolaise si pas beau démissionner. Bakel pa Élysée ba Nobelier Elisa lobi Nzamba kosala bokomona bilé ekobima mutu wana loboza mutu la lokuta ndé ba bunisa chaîne aussi la dikomo mais boyebi que vérité zaka. Boyebi ke na loba makambu ya président Fati Beton na nukutu makambu ya salamité aujourd'hui yango na loba le 3 makambu yango yango boko boya ba oba koyoka to kozala sofe bakulaka tolanda kilame bongo to sesa la biso yango nazo ben sabino na bongo surtout vendredi le 6 octobre. À partir de 13h, la porte de Namir Toko Tradition surtout pour la marche de l'Union européenne pour redénoncer nous surtout aux Canada au Congo, nous surtout aux Canada Congo. Donc biso to tele baso to tele mitem de côté mon place que biso azalité bandeko. To talande bandeko nous so ba telemi partout ba tele bandeko Mali ba telema, bandeko Niger ba telemi, bandeko Burkina Faso ba telemi. Tout fa na to tele ma poto de la banque parce que aux Congo, au moins bon biso le ko bandema to qui dernièrement le 30 août des baboumis sur les relations à Goma. Batant va vendre la chose, va cause va pression le quota. Tout le monde est l'équipe, tout le monde est va pécho, va kanaki. Et le groupe va Israël Kaba, de va pécho bingo, va remuer le baquet. Bazo va mutoyo. Aza censé caporal Kassongo. Ou aza censé à protéger population protéger comme au bomba peuple naé. Son colonel Wuzu. Donc bon ben bazo au bomba bateau. Pécho bingo ya tangi. Malgré va étouffer procès, va étouffer dossier mais bazo bomba bateau continue pour tuer wapi. Il y a un peuple congolais, nous avons Sabino le 6 octobre, ils ont dit vendredi à partir de 13h, la porte de Namibie, ils sont bien pour le marché, on a dit l'Union européenne pour la dénoncer, même ils ont dit Katia, mais bon, on a dit que tu vas payer en occupation, tu vois qu'il y a une élection, tu vois qu'il y a une élection, tu vois qu'il y a une élection, tout le monde est sur l'Ingue, Didier Index, bon, on est pas bon, il y a Congo, Nenga Télé Nissoussou, bon, ben, l'élection politique en 2006, il y a eu Michel Barra, le politique en c'est un bon président pour le Congo, 12 millions de morts.
Tout le monde est sur la 2011, qui est l'idée de la décision que malgré des irrégularités, mais lors de l'arrivée au Champs-Élysées. Donc maintenant, les politiques, il y a sous. Donc, il peut que marche, surtout le 6 octobre. Bande Kolangai, Tosunga Kongo Bokulaka Ikala, Tosunga Mboka la biso, Bampanga Moun, Tosunga Banduku Yang, Mboke Zali Abiso, Mboke Zali Abiso, Congo au Congolais, Congo Zaya Rwandais, Congo Zaya Kagame, Congo Zaya Occidentaux, Congo Zaya impérialiste, Congo Zaya Belge, Congo Zaya bananité, Congo Ezali Abiso, École Ezali Abiso. Alors, Biso ba Congolais, faut se prendre en charge. Rwandais a comme président na sol congolaise à Tamukolo Mokote. Alors, il faut tout là qui s'en a Rwandais. Baza superficie moko ya mukie na kata. Baza superficie moko ya mukie à Jean-Paul. Alors, pour tout bundi sabango, et au sengelo côté, mauvaise foi, il y a Bakondi. Il n'y a pas un mauvais troupe, il n'y a que des mauvais chefs. Félix, Likambo, Yonde, Mutoza, Mutu, Yamboka, Fachi Beton. C'est à toi de dire un mot. Yebisa biso ba corps, on va Rwandais, bazolo bakeba, yeko la kosilisa. Dégagez le Rwanda, peuple, ils ont souffert. Pourquoi ils ont continué qu'on bombe les Kamana na yo, moko yo pozo nyo kwama. Tu n'es pas erré, mon frère. Pourquoi ils ont bombe les Kamana, tant yo pozo souffrir la kati. Bimisa yamoto, poudrier bango, tu seras encore président librement. Ba deuxième mandat zo senga ba ko pesa yo yango parce que ba congolais ba ko sepela ke oede biso le peuple d'abord quand même ata papa na zaki mutu ba be me combat est fait tu sais que doit mulumba le lobiso autorité yango apesa biso makasi ko seto ya koloba ya kobanga te pour la nation na yo. Mais pourquoi vous kanga mitema? Pourquoi vous ninga bon nyokwama? Pourquoi vous linga pete peuple a revendiquer ba droit? Bande ko dangai na sukisi dangai. Kolobaka Congo eza ya yo eza yanga. Kobunde sa chaîne ote po chaîne ye po fungolo miso pe so makasi oyo za babote. Ndeko langa to telema. Bande ko boyoki message ba diaspora ba ko telema. Mais ba diaspora nga na osenga bino. Na place bo telema keza mabete. Bo sangisaka mbongo la botindela ka biso bokula ka ikala. Bo sangisaka mbongo la botindela biso bokula ka kilame. Botinde la kabiso misolo wana awa biso to banda ko bebisa na Kinshasa. Na yebisi biso to attaquer Kinshasa. Kinshasa ko soit solution. Kinshasa no le bouger. To attaquer Kinshasa. Na bande ko la est ba okufu. Mutu moko ta salaka. Bango pe basanga misala. Ndeko langa ba obanga ba trouver solution. Le quoi biso peuple toza diviser ngo ba osakala biso ndeko langa yo so kabwana ndeko lopwani. Mutu yo kumisa pesa ko ilokole. Moto yo za ko se pomona pesa ko eloko ni to tanga ba ko la misaki ndeko ba osunga te ba politicien be ba bata mitema mabe ba lingine ba betela ba maboko ba ona retour ba salisa ba tout ba to bilo bozolo bela ba olobela Congo to bolo bela ba individu Congo la biso des a danger maman la biso ndazo kile kokufa soki yaya liboso asa incompétent pour ya ko bundela bongo bilo baleki boko landa yaya boko sauver mama te bokela soso la kakanyango nde yango na soki sina lobi to bunde tumba ya Congo. Botika ko sa chaîne en tout cas bo s'abonner massivement bo tcha bo tindika bo partager des pronoms mona mère bo koteli kamango bo la mukande bo zala ko la muka papa Mikaya maman Célestine bo sala musala ba maman missionnaire na plus 32 la boka dita bébé il faut ko yo moto bo telema bo za tellement ba maman ebele na France maman Emeline Zemba 12 pepe la mbetolo numéro no zo le kate to ebité maman Madeleine to bengana en tout cas to sungana yangande ko les États-Unis d'Amérique je te garde dans mon cœur vraiment que Dieu vous bénisse. Merci la Kabouya longue puissance on échange pas l'équipe qui gagne mo Popo. Merci na gloire ngoma misapi électrique la montage et pourquoi pas PJ prompt rétablissement directeur recherche stratégique pesa mo kondi parabe biso boza tellement béni miradi saya maman Lisa que Dieu vous bénisse Esther Boluka boza tellement béni famille Lompinga Guilompinga prompt rétablissement na merveille na South Africa nana prompt rétablissement zamba pambola bino bakosala bino le côté malheur à terre souvent les justes mais l'éternel en délivre boza libanda ya mboka tellement béni vraiment na yebiki mingi bozo lukape bozo zwangate to benga na bande ko na biso merci décembre pe ya mwezo ke lebo bomsarmo ba kolia ba fondation ya bana na biso tala ndenge ba dossier zoya mais soki botindi biso to bundi lelo
Hein? Maman, c'est assez peu la paix, c'est bon, le téléphone, opération $10, au salaire bien, prompteur établissement, la première Mbenga, vraiment tout élément. Merci, on découvre, nous le que maman, c'est un tout tient assez, bilo mo bomoni. Ndeko la xibi nous na ba, na mboka, ya fachi, bomoni bilo moko. Ndeni mboka ezo souffrir to. Tchende ko la so pandisa mala poto de ngakai. La bandi kabuya chaki vidéo nai. Bomoni, cela veut dire que na biso na bino, to souffrir ndenge moko. Pona nini, fachi un sérieux problème. A ko nation congolaise. Fachi a un sérieux problème. À côté qui n'a pas dit. Fachi a un sérieux problème. À libérer Komoté. Alors, toi, il est Fachi. Pour nous, ma bizarreté. Biso, tout le monde est d'Emboka. Que Dieu bénisse la République et vive la guerre en RDC. Bye. Ngai nazala terre promise Anzelu. Anzelu abota. Jésus abota makala Bethlehem. Anzelu abota maki na Kananga. Na Kasai. Mais Anzelu azokoka kobongisa Bethlehem te. Siko Anzelu abonga bongisa ko mbimane. C'est pour vous dire que quand on a la bande de ça allait quand même à quelque chose. Maman Kadam, maman Nini. Tika mavanti. Bande ko langa nyonso bazawa. Elo ni za kananga. Oh lelo mutubalo bapeke lo balibike no. Banzaki ndeko la bangu na pouvoir. Elo ni za. Tawo ko sala bilongi, ko mwana nzala. Kanisi papa qui sekedi na pouvoir kananga ko za na ndenge za lelo. Tu sais que du père. Tu sais que du père kananga ko za ndeza lelo. C'est pour te dire que régime oyo eza régime moko cosmétique. Régime ba bona nde régime bisengo na bisengo. Bon bazaka makasi kana ba feti. Mais pour na bongisa mboka ba makasi. Ba kosi biso ngana na tambola awa na kananga. Na monika makada meza awa. Na banzela mine na vie. Peuple a ko souffrir. Awa même 5000 francs ezambongo beli. Même 2000 francs ezambongo beli. Donc na kananga soki opesi moto. Est-ce que tata mo konjeko le départ comme président ya combien de fois? 3 fois. 3 fois. Ce pays n'a pas de chance. Ah, tout n'a question, bandeko ya nyo salé. Ba répondre ngana mutuna. Toza na 26 provinces. Ba tengela nga gouverneur nani wasali musala. Ah na kala ngana moni batu na gouverneur. Bazo impayement. Un gouverneur incompétent gouverneur wa kananga onebi. Comment les assumer? Kabeya. Il est incompétent mais c'est Kabeya, tu es incompétent. Mais tu ne mérites pas être gouverneur. Dès qu'on a un cassé oriental, balongola qui va l'obiter. Non seulement dans incompétent, mais encore il va à l'État. Balongola qui est. Mais dans le lobby de Konangai, n'a mis une question moko. Na moni batu na tête de ville kuna parce que le même pays. Ba fonctionnaire. Na moni ba jeune belé. Chala si ba moto, c'est l'activité principale. C'est pour te dire c'est l'activité principale. On a mis une question ba lobby awa kaka ndeko tilombo siko na province o ya yo moko nan. Donc non toujours na province ya yo moko parce que ce qui peuple ayebo peuple fongoli miso. Parce que ce peuple amone ka bongi alinga ya te. Peuple amone ka bongi te. Boti ka kokosa biso na Kinshasa. Cosmétique. Obat na to tuna bandeko bo bisangai 50 écoles batongia parce que kuna bakosa kabiso omona ba communicateur nyo sacré kende la kana ngala veni bo école les alingala ina ko mama na école ngwa na ibi quand même école moko service national etongi na nganza kona bande kwa nganza to pesi bino mbote école musibe kota kanyuka kuna bokosa kabiso ba veni moko lokana yakana nte ngala zawa ba pesa nga veni na okende na mon école do ne moye so ozo na kisasa mutago so susa zate to kena pitanda ngai nde na ye na kananga mutabekela ngali solote bandeko ya kananga nde bazala bango balingi tata mokonzi ekolo bandeko ya kananga nde bakoma la lola awa na kananga eza lola kate ezaka lifelo na kabila na kisekedi ezaka ndenge moko